En tout cas, na yebite soki un jour vraiment na Congo, bah respecter vraiment moi si. Ah, on dit maté vraiment. Mois de mars le kiawa. Moi, il y a pas droit ya basi, il y a makambo basi, mais bato ba comprendre dangote. Na yebite vraiment soki na mokili oyo. Un jour ba respecter penza droit ya moi si. Hein? Mutu ya yeko panjela bato wa coronavirus aza mwana mobali. Mutu oyo bakangi siko kuna aza mwana mobali. Bato ebele o batondi wana baza bana mibali. Mais mwasi ya mwana nsemi en tout cas asali nini bato nyonso bakoma ko interroger ye. Bato nyonso bakomi ba juge, bato nyonso bakomi ba inspecteur, basali ba interrogation balingi. Nzambe nanga webi ke tango naza kotala ngo nazondima teke wana bana mibali bazo en tout cas est-ce que bana mibali wana ezala ba journaliste ezala ba ndeko lisière ezala ba policier wana tango balobaka vraiment faut ko respecter mwasi ba respectaka na sens nini po babotaka biso po nga ndenge na respectaka mwasi soki mpo na kobota biso en tout cas na respectaka nanga bango te basi na respectaka bango po ozolakisaki mama nozolakisa makambo ebele soki mpo na kobota tango ozwaki zemi no na bilengi nga nayebi nakende respecte o mpo na kobota non wana te yango sikoyo namoni ke biso ba oyo torespectaka basi koleka mpo bawana soki otuni ye orespectaka mwasi mpo ya nini baza bamama babotaka biso 9 mois na libumu tala metu tala matoi boza kointerroge mwasi boza kointerroge kutu kaka te me boza koabize na ye donc aza na posa koloba te boza koloba boza koutilize bainfluence na bino mpo kaka loba donc en tout cas à part wana bozomema ene baaccusation moko oyo en tout cas bino moko bozo raisonner même pas o likambo boye soki mobali no asalaki yo o mobali no asalaki ndenge nini oyeba te o mobali na yo mpona opesaki conseil te ndeko mwasi alobaki non papa aza susu na baconseiller mosusu na ndeko lisere azoloba lisusu estce conseiller nini ya kozala koleka mwasi na ye tala mama nanga kokamwa estce ndeko lisere ntango esaka bamakambo ne soki ya politike oyo yaki journaliste soki mwasi napesi conseil na bato ya libanda ta bakopesa soki na papa lembalemba yokanisa koyokela nani en tout cas babosani oyo ya bango bazolanda oyo ya mwasi ya bato en plus mwasi yango asali même pas 10 ans na mwana nsemi mwasi mosusu moto azalaki wana alobi meme ayebi ndeko elisere alobi na ndeko elisere ntango ozala koya kuna bona omonanga en tout cas mais tala baquestion tala ndenge baza kotuna ye moto aza na kati ya garde de vie so garde à vie donc garde de vie ou bien garde à vie bozwango kaka ndenge moko moto batie wana nano aleki na justice te nano aleki soki wapi te or que lo ezotindaki akoki koloba na ye te même devant inspecteur ya police soki alingi akoloba te azeli kaka kende parke mais tala moto nyonso lokola bakoma na batelefone nayebi te soki bazwi yango wapi telefone kofilme ndenge balingi en tout cas makambo eza na mboka wana lelo nzambe na nga ngaye mwana mwasi vraiment bozwaka bango banani bana basi bozwaka bango ni tala botika kolobaki o bino botiaka basi liboso bino bosalaka mpona basi mpo ngai vraiment ko natalaka bino bien banda bobanda koloba même na poto awa tous les congolais ntango alobaka kaka ke mwasi liboso ngai nalingaka mwasi ngai na respectaka mwasi ezala bacombattant ezala bapoliticien ezala bainnocent ezala bachrétien ezala tout oyo nyonso aza congolais ntango alobaka likambo mwasi ngai mpenza natalaka entre tanga sinayebisa bato nyonso ngai ko mwasi soki na respectaka ye ezali teke po azwaka zemi babotaka biso 9 mois wana je m'en fous soki alingaki ayoka bilengi na ye zemi ekoti azobanga kolongola mpona kokufa je m'en fous soki mpe azwaki yango na motema malamu abota wana nasengi merci mais mpa na nga eza eloko ya très important te asala 9 mois asala 3 mois je m'en fous de ça mais mwasi nga nasangisaki na nyonso wana zemi kimwasi kimakambo ebele oyo etali mwasi epuis lokola aza être faible napesaki priorité même aza voyou même aza yanke napesaka bango priorité mpo aza être moko faible physiquement nazoloba n'esprit te mais physique biso condition physique eza makasi ye aza condition physique ekozala mokie yango basi napesaka bango priorité ndenge napesaka bana mike priorité mais bato nyonso oyo
kaka koloba pona mwasi po ngai deja oyo deja na vie nanga nakende kotunaka mwasi ndenge wana oyo bakangi bakosambisa na juge même juge soka tininga tuna poza inspecteur mais en tout cas na we kotune makambo mosusu na modèle bongo te fona yeba mwasi wana akojouer rôle nini na makambo politique akojouer rôle nini na makambo église wana bomitala nanu bino moko banda na juge banda na ba cameraman banda na ba chauffeur na bakulu na nyonso baza na kasho nani penza ayokelaka mwasi ne bino kutu soki mwasi ayebisoka papa ozombela 4 bouteille ya masanga melaka ta 3 4e na mona kolobaka mingi na yebite soki miso kotale ube soko bangi so bambe mulangi soki eloko nini kaka likama masanga pekisi ozoyoka te bongo pourquoi mwasi wana bokende kotinda kaka etunaka tala nanu koma moto yango mwana nsemi bongo tala motu na ye na moto wa mwasi wana so ekokana ozomona baza deja na batete différent orien boloba take na poto kuna toza na moto mo papa robo aza homme seul mwasi oyo tomeka tosala makambo akende ne papa robo abala ye mais bino bozoya kotuna ye bolingi bolatie bakuruzi moko ezalaka te kala te bolingi bokate suki wana mpo naza sire boza na posa suki na ye wana bozokanisa puissance eza na suki wana yango wana babala ye na mwana semi donc ya kokozala salamo ya mwasi soki solomo soki salamo soki salami donc bino vraiment en tout cas botika kolobaka ke bolingaka basi botika kolobake bosalaka mpona basi botika kolobake bino basi baza bato ya liboso yango bosalaka tu mpo ngai namonaka yango jamais natambulaka banda na botama ti lelo surtout bato balobaka ezala oza pembeni nanga ezala oza camarade nanga ezala oza ndeko nanga ezala oza ennemi ntango natalaka kaka vie ozomene na mwasi no to na n'importe quel mwasi ndenge ozoloba na ye soki natali ndenge ozokokumisa ye surtout koto bokomisaka te bolobaka na bino kaka mwasi bango babotaka biso mwasi 9 mois na libomo tala nzambe na ngai nkolo bango nyonso mpe bakangama na verbe moko ndireki tokomi na période ya coiffe ya Sassou Nguesso bato nyonso bakati coiffe ya Sassou Nguesso on dirait tokomi na ntango bapantalo ungaro bango nyonso balati pantalo ungaro donc bango mpe ndenge moko bakoma na lire moko ntina nini bolingaka basi biso tolingaka bamama ngai nabangaka bamama ngai nabetaka bamama te ngai nafingaka bamama te ntina nini bazwaka biso 9 mois na libumu bamemaka biso 9 mois bango babotaka biso ai bon nani nabenga bino bakombo ebele wana te nani nabenga te yango wana vraiment boza penza problème boza problème vraiment na balangage na bino donc esalinga na nkele penza modèle boza osala mpona mwana mwasi wana bien sûr bobeti na bino fimbo te mais wana eleki fimbo nzambe nanga en plus bato ya mayele ndenge baza wana naza siri baza na badiplôme ya kosakana te mais de toutes les façons je m'en fous botanga na basilabisi wana gloire à Dieu biso tobuka babiki mais totanga na basilabisi te bien sûr silabisi ebimaki mais pourvu que totanga na pourvu que bon tikana lo bango bien totanga na balivre koza na première c'est au livre tout complet boke deuxième c'est boke troisième humanité boke basilabisi ebimi to mona ba papier mpona nini mpona bato bazanga balivre alors siko bino génération silabisi en tout cas mémoire silabisi mamuso silabisi bon intina na so na bino bosaka na ba diplôme na bino biso to buka biki sans diplôme en tout cas na commission kolo oh ndenge na ya poto avant elengia ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.